beaucoup la rabé tangani mbetu. Est-ce que vous pensez un moyen à poser question? Pour la raza na ngeli. Vous pensez bon ba ba tout sobin. Vous pensez un temps na poser question. Tu vas na fondé mon na kitu wana, fondé mon da bibi non. Et là comme na bunda na Luanda, musique interprétation pour na mboka apanga mais nazana nga même morana non orchestre na nga voilà bon orchestre bi musu baza même morana mais na kolinga bango te kolinga mais ba orchestre donc tout comme non ko ba ikoza pe ezaki ko to ko za no ko tsango ki manager no ko tsango biso mona rapporter parole ce qui peut aux athées no orchestre fondé mona to yaka ka l'émission wa to lo bango na jemidora ke no kata fumbo azate to boy lobby oyo esa biso ke no ngasi na orchestre fondé monda sina longwe na orchestre fondé monda tama kama komeli ngai na mandosa na sala lakini na ndosa ni lakini bona kimbe utikana na msana kina mwana kabila na sana salon opéra na sala kande ba masa tu sala ka sala esthétique voilà tala ki bon niveau faux Angola voilà na commune kabila ndé mo amba ni so bunda ke no fona kota Angola kabila banda musika déjà maka mais sans polémique tout ça comme ça siko na minute oyo oza côté ni oza na banda musica bio oza na orchestre ya fondé mbonda parce que même moi za na makolo mine bata molanzela moko toza la clair oza télé ba chivo nyonso ata après 2 ans au coup question tu dois répondre voilà ba Jani Baya Jani za mukolo orchestre te Jani to yebi no tango na obeta pa ya wana de alongwa ti ayi ba produit ajira ko mono orchestre Jani ayana kabinda oza Jani ayi alongo asada orchestre ayana ndenge na ye kabinda atana ba shine ndenge voilà ce que ça qui présence n'est pas fondée au monde dans bureau ba kile ba rapport tu pas fondé présence fondée ba bureau ba kile rapport ba présence pas fondée ba bureau kile ba rapport ndé ça les noté bon bureau orchestre non faut ça na nous pandi donc yona ku se poulet boele logote hein yona ku se poulet boele logote isa boulot ndenge mabete tinende mabete orchestre ni orchestre no so leke ta ke porter parole o eza ke no bazwa ta ke musala ba futa ko na fin mo et orchestre ni o va valoriser musala na yo ke ba futa ko chaque fin mo yo keso umo kinanga o eza to kunela bosolo ba isenga il faut ba traiter des acquis ben tout ça passe en santé yeah station c'est séparation et ça que même les représentants n'est pas fondé quand on a dit que non déjà babi mtamele à prévenir et ça qui vous ont banana mopo et ça qui rien na moko makambo isenga qui fait ça la masalama pour mulumba et bio déjà na yo kakayo mulumba mais moyen pour tout na yo et ça la kiti donc suku penande bon on va plus te poulet on n'a pas un salaire PO plus te poulet ayaka na contrat ngana zo sela ndé pour compagnie yo gas no sala na ye pona compagnie de abing sakayi toujours tambona ye pona musala ya salaire musala de production pas de salaire yo musala ngana zo sala voilà on a aux appels salaire mutu zo bengisa nga musala reza ya wana so abengisi mutu ngana zana yo o salaire na ko ya na deka production bote bande ko balandi émission la biso to kundala bosolo ezali émission wapi oyo esala makana Gemidor TV na mboka Angola na capitale Luanda to kundala bosolo ezali émission oyo to ponaki yango elongo na papa de onzinga wapi pona kotalisa ba œuvre ya ba bazala ba œuvre na bango de wapi to salaki émission oyo pona baya kolobaka ba œuvre na bango ba œuvre ya moto soka zano na envie fo aya kotalisa ba œuvre na ye eza mabete apart kaka to boya kande ba injil awa na Gemidor biso awa ele kakate mais so mutazana ba œuvre na ye akoya kotalisa ba œuvre na ye na plateau na biso to kundola bosolo te to mekape ko solola yango oyo ekokende boy ekosala bien wapi mwana ya mama Vumba Patrick Ngina Mao Mulumba les boga que c'est négligé appel à se bien contrôler c'est l'équipe de Inaka Boudé vraiment tozali hein
tozali place bato balukanga place ana nazate place botanga te place ne nazali nga mikolo la komi mistake na ndenga osakana te autrement dit Muzombo de Luxe. Voilà, c'est ma caméra rapidement nazali na ingénieur Edo Bernardo yim taza robeta gauche aza robeta droite. Voilà, yim taza na ma caméra pe na kati ya régie nazali na ingénieur Rigen Epenge yim taza na kati ya régie nyonso bomona na régie ce qui est bien c'est ingénieur Rigen Epenge. Voilà, je salue rapidement ma maman Bitandinga depuis Suisse. Na pesa wa mbote mama pourquoi pas na pesa wa mbote na ngai na nenete mo photo pembe plus pembe est égal à pembe nenete mo photo autrement dit moi ça pembe ce qui ozu yango te c'est que ozalaki na yo maele te vraiment na pesa wa mbote na ngai na social lumière pesa lumière na kati ya Luanda et ça la bien social lumière mu pesa lumière na kati ya mboka Angola vraiment ce que na kati ya Luanda okuta na social lumière te na nos lumière te voilà naibi ke ba oyo yangai bazana besoin ba nani na yambilelo de makambo eza mabe na mikolo na okende na order na okende likolo vraiment nga na koloba te mais ye moko koloba soki tokokende na ye ndenge nini po mikolo nga na komokende makila mwana ntemi na multiplier yango lisusu na komi na triple makila ya mwana ntemi donc ndikapa na nga ekomi autorisé na ndenge osakana te na nsima caméra en général donc vraiment soki tozali même langage bafongola biso toyeba nani nde toza na ye topesi. Boa tarde. Boa tarde, les gars journalistes. C'est pas tout qui dit normalement. Moulomba, les gars qui se négligent. Appellation bien contrôlée. C'est le qui boude, il n'a qu'à bouder, autrement dit, Muzombo de Luxe. Voilà, ils allaient moulaï makasi, mais c'est Patrick Nguinamao déjà, c'est bon déjà. Parce que nous avons la famille Nguinamao. Nous avons notre trésor Nguinamao, nous avons Patrick Nguinamao, Cédric Nguinamao, et Grady Nguinamao en Zambie. Bonne santé, journée, les kindé. Pepele du tout, makasi. Voilà. Lokola ezali mbala ya yambo na plateau na biso ya Gemidor bayebalandaka biso caméra na yango yo voilà bayebalandaka biso baolinga bayeba bazana nani oyo tongi tosolola aza nani premièrement na sipena na plateau kitoko boye voilà Gemidor donc Gemidor TV musala kitoko musala kitoko voilà so moi musala faut pesa merci na boss na biso de Onzinga voilà. L'homme fort. Boss de Onzinga. Voilà mon boss de Onzinga. Voilà. Hier avant de saraba boss, azarana boss, ali saraba boss. Voilà bela chara papa nga. Nga na papa de Okusu. De Okusu. Abarando kabaranga. Yesu azanzinga. Na place no so bazuka kaye bazwa kayete. Tala nzinga. Voilà. Jérémy Pilar. Voilà. Jérémy Pilar, je te salue. Dans un moment, on a âge à 12 à Simba $50 000. Si vous avez commis la 42, ça c'est commis combien? Pour nous représenter, comme on a un sénateur Katafumba Saint-Esprit, mon béniment de Babibo, pour tes paroles internationales. Voilà, merci beaucoup, vraiment. Ce qu'on a repéré, merci, dans la ressource, on a 6 coquilles tenge, mutazana. Taya mannequin Jackson na Cisco Kitenge na kati ya Zambie et pour ça là bien balobi Katafumbwa. Pourquoi Katafumbwa? Vrai nom yango wana Katafumbwa kombo botami na yango wana kombo na mboka biso na zebi fumbwa zebi fumbwa lobi nini ko kata pe lobi nini wana sirno voilà kombo na yanda ku trésor mboka joa nkusu manzambi mais Katafumbwa ne yagika mama na kata na azai mutafumbwa Katafumbwa za ibika ba vitesse vitesse na uti joueur voilà belé donc la vitesse te mi gaki trop pour Katafumbwa na ngai ezati attends le beso betika Katafumbwa na Katafumbwa peneza va Katafumbwa voilà avant le beso beta Katafumbwa nga déjà ça yo déjà za la Katafumbwa nga déjà ça. Mais eo kangana ndenge nini tilo beso yozwa inspiration na Katafumbwa mais yo zara na kombo wana net na da shara fumbwa mutuno sa kwimba fumbwa mais ngana signement de déjà Katafumbwa na mta pesa ngoma masa na fali de kabinda penga yi pe mta pesa ngelo wana pesa pena Katafumbwa po na bali na zalaki mystique voilà Katafumbwa etikala pe le combat trésor et bon maman de Kendara Katafumbwa ndi bayeko bakisanga susu sénateur mauvais sur les ara abakisanga sénateur na ena nenga Luanda
fondé mon dabakisinga Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bakombo wana nyonso esalaka bino ndenge nini yo moto moko aloka mopawa mokonzi kwata koramane boye bakombo wana nyonso esalaka bino entourage bozalaka esengaka fo bakombo wana ya kobe ndenge nini makambo oyo Lionel Iso motema fatula katalea mwasi alalaka na français alotaka na anglais alamuki na portugais abwaki mbongo mama fatu katalea kombo obaluka boye bapesi yo kombo esalaka bino ndenge nini te bon eza boulot ya boulot eza lokola biso ndenge tozalaka okute na prêtre moko boye asali eloko moko boye aza na kombo moko me omultiplie bakombo ndeti okute na prêtre moko boye lokola Mobutu Mobisel tant kabelo mo na 23e moko sino aya Mobutu Mobisel aliaka bongo elala te zo moko nyonso petit voilà donc ezalaka boulot so osali boulot kitoko bakombo sénateur wana eutali makambo ebele sénateur de Mokambele okuti bato moko bazwa na des ordres de l'orchestre mokolo orchestre atalité muto atse kimia baba za loka ba député baptisio sénateur na pas fondé mon atali musala toujours présence nem panzi ne pembeni na nyonso ya atalité opena koni musantu Saint-Esprit voilà toroya wana ngana kibanda maleme me makilana za ngona kati ya mwana ntemi biso mikolo to ba wenda biso mikolo to zaka boye mikolo to zaka boye voilà makila mwana ntemi eza vraiment ezo sala sénateur Katafumbwa abimi ndenge nini abotami na famille nini komba papa nani komba mama nani bon komba papa na wangu kiti joa okusu manzabi mama na Matimba Suzanne oza kati na famille bon bana ozala naza 8e okoki kozala bi oza 8e okokozala ne bangisi biso oza 8e voilà merci beaucoup Toroluka Sikoyo pese muzindo émission na biso izalaka tolonga toyeba keno obotama mbala moko te sénateur obotama mbala moko te Katafumbwa parcours na ele kandenge nini lakini bien ngola biso tunika parcours na yo mo parcours na pese bandeli na ndenge ya kosuka la ngola parcours eza mulai toluka biso ni mission na biso secret na ngeza parcours da so mutaleke afo ba parcours na ye tellement qu'on fait là za kinete parcours na utiki na utiki e kabinda bona kabinda nazaki na coopéra simple kwa na mandosa na salon lakini na mandosa ni lakini bona kimbe utikana na msana kina na kabinda na sala na salon coopéra na sala kande ba masa tu sala ka na sala esthétique voilà tala ki bon niveau faux Angola voilà na commune na kabinda ndé mo amba ni so bunda ke no fona kota Angola kabinda na kondoso sko vike na katsa kini pe na zala ki na baba parcours musu mandola na pe toto ba musicien voilà toto ba jobo mais vike na balle ba kama pena simba ki penalty donc on a bien musicien ditikaka na kopela kabinda mais bandi ba copie na ngai donc to ke na ngana mo malembe kota parcours yango tenga na vanisela na émission donc na kin o mandaki pe Rolanda ba kozana ba musicien mais o bandaki pa okele makamba bale donc bale wana wanda obeta ngo eza ba bale okomena na stade te ba bale ka bala bien bale ni faut expliquer biso to comprendre tout monde a rumvé voilà wana pina mfenda ngama tout monde a rumvé ya kwa rouge ozwi penda te na kobeta bale na ba club ni kuna na Congo bien ba bale moko ka tobeta ka na ba association bale okompe na ba stade voilà kuna koma ba stade te mais na beta ba division D na beta ba division E voilà pour ça déjà voilà tant bale équipe ni ozoyeba ke no mo matape o le kako beta ke o batu ba roti na nchini na beti na City voilà City arpeta na Kibateke na beti na Lugala voilà batu ya Lugala na beti na Yabwensi pour wana za équipe mo kanjira équipe makasi voilà ouais et puis na yaki na kabine suna projet bale mais tant bale on na kabine des mois oyebi kaka na koti ba kopi na to ndenge na njili ebimisaka ba joueur ebele na sala constat wana njili ba jogo ba bima ebele ngambo wana on pas ne wana beta ba na ba putu trésor voilà tena ba royi beta ba matsuka
On a terme, on a été pour toi les là. On a ezalaki tozobeta ba match ya ba association toki ozwa pe pour tout aye ko renforcer équipe. Aye renforcer voilà. Mais wana ikina mpanzi mais skutangu na komi na Kabinda. Voilà. Non, c'est la COP mais non mon orchestre mais ozobeta beta et on a Kabinda na nini? Kabinda na koma on a 2016. Voilà. Comme na Kabinda na bandola na pe ba mwa musique ya neska miseba beta auto musique la présence aboga ton homme repose à paix ataku fatiga biso akana utwana na kutipena bureau orchestre zaba de Vicky Mandela ba miso zaki bidona tide khayko dae na kokoma na orchestre na lobby ya leader apesa kombo ya sénateur comme l'orchestre na etake porte-parole bureau orchestre mais na kutaka kuna bazalaka na système ba député kuna za ba député ngo bon bazande ti ba bureau orchestre mais vite on va décider ngana ki siko na kimia moko boye na pe moko boye pour ba kimia na ngai oyaki taka musicien te bureau oya lo bureau ega bureau ngana embakate ngana ga bureau et vers tali ba député ba des ordres à 4 ba député abio de comme dali ko na bango sénateur ba député ba longa tika na chef d'orchestre ngamuko orchestre ba mutu mais ibiga to bunda na ndenge mobuye ya piaka mais na katsa Kabinda na tuzana na deka production vinanga de kusu abakando kabaranga boss Fernando Binda papa yo le roi de Jérusalem descendant Adam Matthieu 7 so seigneur péché ba corrompre nga pour na manero lo ba fort ba venanga na côté nga nazalaki ezalaki moi ba guerre mais lobela na lobela nazalaka nga na Kabinda nazwa coopérative azalaka petit faut te comprendre katafu boss Fernando Binda atinda directeur chez Temakaime wana lobela take porte-parole ba musicien nyonso ya Kabinda ba bengaka nga molobedi maloba bibon mais vraiment na teke no tango yo solo bela musique be salama et que ne bien et c'est la concurrence ezala mais tango zo lobela orchestre on nous a porte-parole ndenge tozomona lelo musique ndenge azobana ala porte-parole de la République voilà mais yo tango lobela bato nyonso nini esala bongo esala bongo pona mboka apanga mais nazana nga ya même morana na orchestre na nga voilà orchestre pe musudu baza même morana mais na kolinga bango te kolinga mais ba orchestre donc tout comme na ko ba ekoza pe ezaki ki porte-parole te koza na kotsango ki manager na kotsango biso mona nga porte-parole ouais mais ba no bien molobeli po mutu so otinda lo mona privé na miso na ngo il faut lobela ngo asani marché na lobeli donc ba vekuno ça peut ba promotion ba vekuno ce batalité na kauto comme na mama makasi zo po to bengisa plus de poulet zo to bengisa ba DJ to bengisa ba nani mais kuna za pe ba bato ba ni ko la pe koluba mais ba koma lokola ngati voilà il faut te corrompre batina directeur chez Tema habiter yo soko changer kaka ba comme ni ça changer la commune deka production pas soit ou est-ce qu'on a donné pas venir là bizarre na ramona banana luzolo ayi bien moi ça chiko na komi skona deka production pas et pas de kus producteur premier boulezaki koya kus de poulet que c'est plat aussi loin aye Kabinda voilà aye la kinini ayaga tu aye kobeta nduli ba bengise pas de kus na bengise ku se poulet voilà ku se poulet bon tant a komi ba se ba présenter abi biso awa wana yo yebi ya ku se poulet wana na moneka na maison mère mais yebi ta que danseuse na maison mère mais nano kutane be boyete
bon kokutana kopesa na mbote te mais komona mais kosula à travers radio plus la production radio plus voilà a présenter non oyo molobeli na biso bureau parole na biso mutu wanduza na ye plus de plus pétant tout kanganaki atali après ça qui penga c'est penga makasi bilé donc merci na monsieur Kazali plus de plus même balance ba conseil na pende isala gino lona koma Rwanda c'est pour teno musala zo sala penate azo mérité Boss Miguel Vemba sala mo geste ninga za kaka na mata Rwanda voilà tango yaki ozoi de so ya Luanda oyaki na bit nini pour passer na cabine ozaki na déjà bien vous avez porte-parole ya Kabinda donc mon lobeli muta promotion ya kosala bato na kata cabine take porte-parole ya ba ministère na Kabinda mais maintenant tango oyaki Luanda oyaki na bit nini oyaki kosala nini oyaki luka nini pona kotika Kabinda o aussi so maîtriser ke bon ba bimbulo ono sana Kabinda fona sala ngo bien faut na Luanda voilà message pour se prenez à soulager tant bosola na ya lobi kenote ninga wana na Luanda et pesa mpifo ke Kabinda bien na Luanda bandoleka ninga za kaka bazongona mona Luanda koteka face ngeli bele ko za facilité ko kelo pesa ngo mnene faut na Luanda pour la sentiment ça sala kitoko voilà ya avant de pousser nanu pardon limbisangai avant de pousser nanu tant aux na Kabinda est-ce que vous avez na musicien mususu obanda uta Kongo ya minene ba kesta minene banda ya pe production na Kabinda o zo peta mususu ya moyen ya kuta na bango ba yene concert na ye me lobeli pe keno ya pe tant on va na Kabinda l'être régime président Castello ya mama Choucha ba Jani Baya Jani za mukolo kesta te Jani to yebi geno tango na obeta pa ya wana de alongwa ti ayiba produit ajina koma no kesta Jani ayana Kabinda oza Jani aye alongo asada no kesta ayena ndenge na ye Kabinda atana ba shine ndenge voilà Kabinda boyambaka kana Kabinda boyambaka ba miso si balongwa so alonge ba jibe aye so kesta etaza pina makamuna eti so que c'est comme là ba wera ba jibe batika la oyate ba fere ba fali batika Kabinda wera Kabinda fali Kabinda ba beta la production minene ba beta la production minene mais wana sikoyo ezaki na batana bisuti wana na komi Kabinda te ezana batana bisuti na tawa wera ya Kabinda na wana bisono pe na boye Kabinda te voilà tokoya onager na Luanda déjà otiki déjà Luanda okutana prise de poulet biso geno faut ya Luanda pour passer Luanda nde peso makambo na musala yo salaka voilà maintenant tozana na lokwa tozana na Kabinda wana pesa biso na yo va na Kabinda ozamwa na Kabinda voilà tant to mona bana Kabinda to mona ba quatre piliers de la presse voilà quatre piliers de la presse ba kolo Kabinda de bango wana ba Jérémy Pilar voilà Jérémy Pilar temps à expliquer Kabinda carte ya Kabinda Jérémy Pilar expliquer carte ya Kabinda tout le monde ba afan de Madoda MK c'est le contre tous il peut expliquer carte ya Kabinda donc autant bana Kabinda bango wana nde o tozomona déjà donc pesa biso nanu carte ya Kabinda réalité ne le kala Kabinda ba misu balbi que non kovana na Kabinda eza facilité kozana Kabinda ya facilité tant yo sala musala no sa Kabinda eta que porte-parole ya kolobela orchestre banini tout ça pe o sala musala moko eza ya bato bazala ya portugais ya batamangala ne tolobaka ya batamangala nako kanga nyoso za na Kabinda be na ko mila onde nini to Kabinda watu walala pongite ba olikoti na douche bon eza place au télémili télémili wapi makamba kokanga eza makamba place au télémili te kokanga eza ibo kokanga yo bato ya ba libéré yo bakangi yo la relation na ba donc ngana kolo ba prêtre presque tout ya Kabinda voilà ba prêtre
donc moi j'ai besoin de bandi minutes ils allaient voir risque ko bandi na minutes yote ngana lingina makambo totika na totsana ba papier na mpanze na lingi makambala ni na biso mais comprendre to kino na parole to kino na parole après les sukuli na toza pena na parole pour quelqu'un mutu ya oyo na eli awa voilà to kino na parole toza na parole ko parce biso to bandaka na parole auto ke na ngwana question na ngeza boye réalité na yo musani so na kabinda oyebi makambo na oloba très bien bato mingi balobaka net ba misu bazala pena na Luanda za na document baloba nga kabinda na okete yango baloba biso sko to ba kolo kabinda voilà nanga parce que moment na tango yo sala musala na yo pe na kati ya kabinda bekano beta biso ba réalité wana nyoso na komelo ndenge réalité c'est to mesana kati ya mbangu ukini ya rovanda ovandi ce qui paye intervention c'est la miga biso bakolo biso nde bakolo kabinda te biso donc nous sommes ba OK te mais biso to kokini ngana mtozo masusu biso masusu kabinda ko ba na rapelo biso na ozo batu baza kuna baza ni kandidati bazovanda da silva de kabinda silva de kabinda batu ya basoma kabinda voilà kwise poulet alobi oya Luanda tango ye Luanda okomi na orchestre nani okomelaki wapi Luanda tokomaki na ye voilà mais tant tokomi na ye boyeni zela mo la kwise poulet ye ngana yakai alandaka ponga voyage zaka voyage moko na basenga makwa boye ya rapide kusatikali kwisa Hollande tonga na komi 2 jours après aussi ayi akopresenter nga et pas fondé on est monde non on est Luanda on tabeta la musique on tabetaka kolo Luanda ye tabeta la musique moi comme ça là aussi mana mais na kuma kino kuna tu bani bana kusi pour le temps bon bi gandi ma mo ki oui cinéma tazwa yo atiki pas fondé monde tu as présentant pas fondé monde voilà tant on a tali que bon par rapport faut na za côté esenga mama ya personne il faut qu'il va ça il faut qu'il va bébé mais na kenda sikuyo na mbunda ngana lingi okima biso te parce que ngaza makila mwana tsemi côté la biso te no mami alobi alinga kende kisasa non kwise poulet to yebi que non je te salue à kwise poulet parce aux allés de retour déjà kwise poulet de retour déjà à hauteur robeta à partir ya mbezi je pense que non et kenda ki très bien kwise poulet tanga ke kisasa wana yo si olongo de yo kabona kwise na kwise poulet va déjà kende wana si bo kabona déjà tout ça dans pour santé bien au déranger santé au déranger tana moyen hein ba musique pena ba le de pour santé bien au déranger et ça rabima cherche alors ba tana tanga samikino tamori singa fonda kinda bote ndule na banduki tamo ko la répétition fondé ngeza la kaka lo rapidement miliser comment d'aba calculer mususu tiens va jaki ngana tikala il est pas fondé non papa okima bisote nga nazala ba réalité oyo na yebi que non yo déjà na kwise poulet pa yo ke pas fondé yo na kwise nini yo wela na kwise poulet parce que kwise poulet mutu apesi yo image ya koya na Luanda kwise poulet mutu alakisi yo pas fondé après ça to pas fondé mbonda est-ce que mais tant to yo na kwise poulet boela bino mbali na tant to bandi na lobini na bini pona kwise poulet nazo ndo très bien na bini pona kwise poulet mtasala kena Luanda na kusena mais après bowela yini besimbote ndenge ozala suna yete na betelo na lobi bui ngana banda ozala na kwisi na robetelo te na robetelo msuwa ndotelo beza mabe te eza to fondela bosolo ala to tokizateur obisa bui mami koma ki ba mama bui abandaki kolela il faut traiter des acquis tout dans sa passe en santé yeah c'est séparation et ça que même la présentant est pas fondé quand on a tali que non déjà babi mtamele à prévenir quand on a tali que non yotika mutu panaka fona bandara kitanga ko kina ki nazali pas fondé yango sana magani Dieu zotika mutu kana tanga maladi tanga malamu na tanga pasi et c'est pas la photo de mannequin mais nga ce qu'on attend na zalaki na
mais zo ta mulayi cuisse de poulet déjà toyebi que non kata fumba za yesu na cuisse de poulet te to mona yazo voyager i roman pesa ngata na loba te tozalaka pesa ngata yo ndo tsakate te ngata kate nene te tozalaka ne si bazo voyage ya omoni caméra jemidor ta botambolaka caméra jemidor pe kenda mais bomona yango te biso mais ngana zo bisa yo oza to kundira tutato to kundira busolo kasi to na kundira busolo ya ona beto ba réalité eza makambe belé oyo ezali que non cuisse de poulet ayengo remplacer irman d'absence na yo fo l'absence na onde cuisse de poulet ayengo remplacer irman fo absence na i ouais irman dine mais yo tu na ngata irman nani yo za biko ya kuise poulet yeni yo sona minso na zana yete soka bagisi mutu koyeba mutu wana quand même na musiko yeba keno mutu kuise poulet ko mutambo ane mingi mikolo ko mi mutu boyo yeba ngo wana soka di yo romane na pesa kuise poulet et pesa kuise poulet passe tant sukuru on a betulu voilà tant sukuru et ça dit ezaki c'est-à-dire que moi c'est na bandi bandika moi tamor ikoti pona ndule non voilà je devais ajouter pour na santé mais bon na bando ata tama ngomna solo ba kuise poulet beti ba conseil ava bima Congo ava parce que on habite ngwana siko na sali même mission na fan tant siko na nuti voilà na betu la vana kende et pas parce que ça qui présence n'est pas fondée au monde ba bureau ba kile ba rapport on n'est pas fondé ba bureau ba kile rapport ba présence n'est pas fondée ba bureau kile na rapport de ça les bon bureau orchestre non faut ça na nous panzi donc yona kuise poulet bowele logote hein yona kuise poulet bowele logote déjà boulot ndenga mabete voilà merci beaucoup nayebi que non toza ko kende bien biso émission to kunda la bosolo eza to kunda la bosolo et kenda kaka ndenge wana vraiment ezo sala bien vraiment na ba nyonso baza kolanda biso na kata bandako kolonga pa kuise poulet olobi oyepa fondé monde voilà dans ba image na osenga wana ingénieur don Bernardo Borotela ngai ba image pendant que naza koloba na répertoire ya fondé monde to mona kata fumbwa je pense que fondé benga ki ekuta bi kata fumbwa yaka yeba soni makamona mato ya pe akei donc aza pena parmi ba bureau ya fondé monde mais maintenant lelo relation ni bosa na ngona fondé monde oza kama na orchestre ou bien pas fondé pe boza nini na fondé monde Je fais debout, diamant à diamant. Général Mayele, Congolais se noce. oyo ke na no la kana ote yoko kotozo ya bien kuna pe na zana ngabie si il regarde même moi wana na respecter mtajuna ba parler na mboka oyo c'est fondé monde papa na nomi la française papa na Dorcas papa na Dodiana beaucoup la kumo ya Luanda fondé monde tout ça bien vous avez bien fondé monde si vous allez l'orchestre fondé monde ceux qui présent Castello aya kilobi présent Castello question tanga bina wale lo photo kutana na fondé présent Castello question na yoka no mutuna na ngai si lelo ozana orchestre ya fondé monde naza orchestre si go nazali ozana orchestre fondé monde nazali voilà fondé monde azolanda orchestre azolanda émission oyo biso pe ba jeudi lundi tozala wana caméra biso j'aime bien obima pona toyeba que non
pour biso toza tour de contrôle. Soki pe ozate na orchestre fondé mona to yaka ka na émission wa to lobanga na Gemidora ke no kata fumbo azate to boy lobby oyo esabiso ke no ngasi na orchestre fondé mona sina longwe na orchestre fondé mona tama kama komeli ngai voilà bande ko biso balandi o balanda ka biso to kuna la bosolo ba yebi ke no olobi ke no ozana orchestre ya fondé mona voilà relation ni ozana on a ba orchestre mususu etikali ya pa fondé mona parce que yo lingaka mingi keno oza pa fondé mona oza suno orchestre wana oza suno orchestre wana pona ko ba school pour le moment oza pa fondé mona pona ko ba vérité et là on a élé eza boulot eza pona banda musique de kabinda o ba leader basangani leader Rajiv Idéal leader Vicky Mandela banda nini banda musique de kabinda eza nani bon eza ba musicien kabinda bazana ndenga Luanda tellement que va commis déjà moins effectif batali que musique ya Luanda awa a pas fondé la typique donc ndenga za kabinda boyaka moko bon bazala qui déjà a soko ba mito a train de ba yelo ba zen solo ba dino base ba commettre baza déjà donc ba t'escouter bana kabinda ba terroriste ingénieur de Bernardo donc batika ba guitariste tellement bato asente tellement bayaka moko ta ba koki ba sales orchestre ndeti leader Vicky porte parole ou ta comme avant leader Vicky Mandela comme ba ameka ko beta Luanda typique ya mona ne wabita te esimba te pour orchestre répéter pour ba soliste batika lena na kabinda et orchestre na Luanda répéter à part fondé donc fondé ou to wotangi trop pénétrer encore fondé d'année banda ya typique ba wenge pour na dani mbonda donc yekaka donc comme d'habitude les diba sikuba o batikali ba sangana kaka boya tobita voilà siku banda musique de kabinda tant ba moniki tito comme sikuna tant tout c'est loin to koki donc biso bana kabinda to koki so beta da ba coulisses na bango ba préparer donc soki nzamba kosunga qui concert ya casse na décembre aux ala mena royal sous donc baza des équipes complet plus que bada so dans les sanga ba 4 leaders ba kisna na sous baza leader Rajiv bazana Vicky Mandela bazana tatonda les bazana China bazana Zen Solo Misakata bazana Dino bazana Komedu bazana donc on m'a ça ba kisna wana nde ba pisi le kutiro yango tellement que Jérémy Pilar azab moko il y a un partenaire au basungaka un musicien kabinda mité sénateur il faut mettre un plateau il faut pisser nous que c'est mini ils sont donc il y a le poussière banda musique déjà maka mais sans polémique tout ça comme ça c'est quoi la minute oyo oza côté ni oza na banda musica bi oza na orchestre ya fondé mbonda parce que même moi za na makolo minei batamola nzela moko toza la clair oza télé ba chivo nyonso ata après 2 ans, on question tout va répondre. Voilà. La minute oza la bande musique ya kabinda ou bien oza pas fondé mbonda. Naza la bande musique yo kana no bande musique de kabinda na super mbonda d'Angola. O ya komona kete ozo kende kuna. Et ko dépendre na ngana za prêt à vous servir ba onyoso. Oya omona tikala awa kuwana et dépend na yi ndeti na ibi na fondé mbona déjà pesa ka dia na Luanda
aolinga te mutu mo bazalaka na ye aolinga te mutu mo bazalaka na ye azolanda lokola denzela aokende koto azoya su koto oyo donc ntango toyaka na image neti toyebi neti sakaka de kuta donc sakaka de kuta azalaka wana mpona kodefendre maison mère mais ntango yo okende su na banda muzika ozobeta susu masola fonde mbonda ozomona kiteke ozosangisa fumu wana madesu na sani moko eza ziza ya mama ngudi social mama ngo nalobaki bakestion ekoya kaka te omoni mpena ndeti ngai mpona nga bato nyonso ozobwaka wana na kosamba osamba kaka yo moko wali bosamba olumba te oyo eza na makila mwana ntemi ndeti nga koservir fomi koservir banda muzika eza problème te puisque baza balinie banzela yo olingi osala kaka rythme osala ye na kabinda yango mposa na Luanda so Luanda fo oyeba keno ya capitale Luanda ezalaka na baguerre nango déjà ntango yo donc fo oyeba deya Luanda ezalaka na baguerre nango yo soki olingi okende ndenge okende na kabinda olobelaka koto olobelaka koto tala les grands journalistes omoni mpo soki kabinda te me namona kusi soki kabinda te me namona fonde te mpo namona fonde c'est kabinda travers de kusu namona kusi na ye Luanda travers kusi omoni fonde mbona travers kusi namoni fonde mbona parce que bayaya oyo toyi tozala na bango déjà kuna baye awa basele mu batali te kata fumba akoma déjà pa fonde eza makambo na Luanda fo azala po amekaka kopuye biso mpe kotiaka biso mo bani ndenge ezalaka fona serveur mpona tali ke bazali nimo eske soki ezalaki babetaka barythme moko na fonde ndengaki te me natali ke toza na biso différent na kozala na ngai naza na ngai na mbonda na biso atamo boye baya mpe réunion na participe mbude mpe na participe na ngai ndenge ezali po tosola pembe je pense que tokokende déjà bien est-ce que baidée ezopesa wana ke non eya problème te tobetaka musique moko te est-ce que fonde mokolo orchestre aza d'accord na makanisi na yo ou pas ke okokende yo mpe kuna okesala makambo na yo tozala pena vrai ntango osoli na lider na yo okende te lider ngai naza koto na banda muzika koto oyo mpe toza mais aza na bekoke no déjà oza mpe na banda muzika mais na yo moko oza deya sirke na ngai naza l'aise puisque na yo moko aza sirke baza baline moko te parce que baya baline moko te baline moko te po eza lokola moto abeta bala makolo na moto abeta basket bon totia sikoyo ke non fonde ayebi makambo wana banda muzika etake lider ase pose ke non kata fumbwa banda muzika yango oyo fonde mbonda yeyo donc na bango mibale mpona place moko totia sikoyo lokola fonde sikoyo mpona atre banda muzika na fonde mbonda soki atuninga ye moko apeso réponse na opesa nga na opesa réponse nga na osola netake ye na tuninga nga na okoma te mana moko na komi na ide nanga oyo fonde aza na odema nga moko na lobango soki atuninga na kolobi mpe na opesa réponse jour na koya na atunaka nga me lokwana na tuninga te wana aza nzamboka. Voilà, merci beaucoup vraiment nayebi ke no tozokende bien ezosala bien na Aleko Kitenge à partir ya Zambie ezosala bien vraiment ezosala bien na papa Guilhem Makambo ezosala bien na notre secrétaire Caroline Isabelle je pense ezosala bien pe ezosala bien na maboss papa de Ondinga yesu kazomona biloko boye aseka kaka vraiment awa eza na chance kaka po parce que toza na assez ya munene asa mne bato batokaka te j'aime bien aussi osala émission tokaka te soki bena ezala tosala libanda nde ero oyo déjà na émission bato batokaka ndenge osala te parce que awa biso soki oza na kati ya plateau bongama déjà na bamituna e lelo eza inutile tokoyetisa bato tokoyetisa moto na lini po parce que kata fumbu efalai tosola ne mwa makambo ebele fa tosola ne mwa babranche ebele mpona esala bien kata fumbwa lelo oyebi bien ke no tokokende biso de na shit lelo oyebi bien ke no na eloko oyo bosali ya bino bana kabinda oyebi na Luanda balobaka ke no miziki mingi ebeta na Luanda eza ya bainterprétation oyoka yango so nini oyo bana kabinda baolinga baya nango oyo ekoconvaincre déjà miziki oyo toyokaka na Luanda basurprise eza ebele toza besoin surprise toza besoin nde ya koloba déjà biso ndenge abe j'aime dire ekoma boye te mbe tobandeki kosala nango promotion ke ekozala boye bon na kati ya Luanda eza na lider moko te batripulation akenda poto
nayebi te so comprendre question na abetaka betu te abetaka betu mais nalobi boye place yo oza pa Fondé Mbonda nabi te Fondé te Fondé aza na musique wana te oza wana oza place wana excusez nga bakestion ezalanga mabe te bakestion ezalanga baréponse eza ya yo place yo vanda ngana bamusicien ya Luanda pafu naza na parcours na yo bokulaka betaka ni mbetulu est-ce que opesanga moyen na poser question bokulaka zali na ngelingeli bayena bakutu sobina okopesanga temps na poser question tovanda na Fondé Mbonda na kiti wana Fondé Mbonda babike non eloko nga nabundaka na Luanda musique interprétation na kiti wana Fondé Mbonda vanda wana leader na yo nalingaka ne musique interprétation te batika interprétation basala ndeki bango voilà nakota Fondé Mbonda na makambo te Fondé Mbonda aza na plateau te nga na tuni tango bana kabinda bazoya nini o bazoyela biso po parce que na Luanda déjà bakizaka ba ministère Luanda baza bato interprétation question na ngeza yango wana bon Fondé Mbonda abeta musique na ye yo zongi soso Fondé Mbonda zela kasoka yo biso sama ba Fondé Mbonda te c'était yo bandit ayaki abi azoboya musique d'interprétation voilà on le bit Fondé Mbonda aza na ligne ya mabelelis hein Fondé Mbonda beta mabelelis aza lokola aza mabelelis po aza pena ma mimi mongo malili abeta blora lili mongo Fondé na kati ya Luanda abeta aya déjà aposa déjà musique ngeli kanga banda qui yawa kanga bango bakati mais Fondé pe soka kina na matawa be o kakala moseke tana mobina mofuku bonyuma mobina la kolela ngoma ebeta te la place wana tolo bageno quelque part il pas beta mais azada na ligne azada ni lokoni pa misaye quelque part peut ko akize Fondé pénétrer pas na kize tina papa parce que on bese loko wana na banini yo kana banini ni na bien bokulaka atelemi na bango fo abeta musique na bango moko ebeta pe kanga lokola ngeni ekanga yango kanga bango kachwa voilà mais leader azana balinye mabelelis lo akufa na ye leader asekusa mabelelis mais atoki Fondé abeti nzema mabelelis yango te mtu esala ye yango te mtu esala ye obeta pe babiloko na ye yango te mtu esala ye yango te mtu sombeleka yango te mtu ezuzilaki bacontra eloko ezulaka Fondé Mbonda bacontra eza ngeni yango soki atelemelaka bango na bainterprétation babeta pe tovandi mpena toyoka nzembo moko mpena ya bana Luanda ezobeta mais bopesa banda muzika chance mpo banda muzika bayena bango te na esprit moko bedo baza na bango toujours même moral voilà tant bozalaki na kabinda banzembo nini na kabinda oyo bakesta kabinda na kobeta kaka banzembo toyokaka bafere bafali bakabose banini tozo be kuna pe na kabinda ezalaki deja keno bandaki mpe kobimisa banzembo na bango etaki bana kabinda baza pe na banzembo na bango mais kabinda bango bazalaka na interprétation te baza pe na banzembo na bango babeta banzembo na bango ezali déjà leader raji bada na nzembo autsombela boss Fernando aza so na nzembo moko ayembeli kozazimak aziza ezalaka wapi te oyembela moto eza problème eza wapi sikunde bayoka ngona baba nde baite bango botsa bango te kino bango baza batu otsa bango batakala te bango otsa bango batakala te babani musique de akala te babeti musique na bakabinda voilà Luanda baye ministère ezalaka bongo ngala bani kofilme natambolaka nango même nake Portugal même nake Allemagne naotambolaka etake cameraman etikala te Patrick Balox ndeti ngai naza so nalobi nango naza porte parole aimé na kabinda na ye na Luanda non na matala plateau ni ebangisa ba plateau Luanda te eza ke comment porte parole place des plateaux et puis ndenge na fungola ngo boye jusqu'à la mort
sikoyo tokende na tozonga nano na yo moko ntango osala mosala na yo etake porte parole azalaka na média ou bien azalaka na nsima média même si ntango ozalaki na cuisse de poulet otikala kolobela cuisse de poulet te même si na média atala te moto na kofongole parce que so ya pesa potusu poponga minito so na banima mba plateau nazo biso lelo to obetaka lisolo wana po esengera fona funga mabo da bane bana robomba bato zali na bango bana robomba yo parce que ndetinga la yebi ngamo na zali na recherche te ya ota sikote ezaki buzo bana mopo ezaki bereng na ngamoko makambo esengaki fo esala masalama pour mulumba yebi déjà na yo kaka yo mulumba mais moyen kotutela na yo ezalaki te suku mpe na nde fongwami. Voilà, merci beaucoup. Nayebi ke na tozo kene na biso déjà na chite tolongwa nanu kote ya makambo kabinda tolongwa makambo ya baparcours makambo ebele ebele touti kosolola wa lelo katafumbwa alobaka nini na komona réalité ya bajeune garçon bajeune fille oyo baza pressé lelo alingi komona moninga na motuka te alingi komona moninga na telefone ya cher ya malonga te ondie kaka fo ekoma ya ye olobaka nini mpona bajere ya bafille ya bongo mpe bajeune garçon ya bongo bazokende pressé na mbango na vie somo moninga na motuka epe kaka fa koma na motuka belle pour les productions il est besoin baya ya pressé omoni nde tinga minitso na porte parole mais ntango na omona muzeki ndingo sankara d'écoute onga na talaka nde bango basankara muzeki babaka no mabeliwa soki na kokoma bongo nzambe ayebi me na koluka te na simba bango na vitesse Cordo Elvis la Pulga mfe Canton Moindo Maréchal Luc Spectas ntango bolobaka biloko oyo kenda naza porte parole naza boyeboyeboye est-ce que ezalaka obligatoire soki orchestre esalami faut ka porte parole azala mais porte parole nde mutu porte parole alwamba ezalaki nani yamadilo ezalaka nani wana ezalaki makambo ozobana na biso totalaki lelo naotuna ndenge mpo nangi naya na place moko boye wana ntango bato basala orchestre na bango rôle ya porte parole ezalaka nini ezalaka obligatoire kaka fo orchestre ezalaka na porte parole oube ezalaka na bato moko alobelaka yango nde bino moko omonaka eza pena mosala na kati ya orchestre ya moto kefali aza wana mais fo bato balobelaka fo azala porte parole fo azala meza boye kochange yango natuni soki eza pena mosala bino omona yango ke eya mosala ya bulo bato bakende bapoto bato basala boye yango ya bulo ti ya bulo koti pale ya domestique riche tokutana nango awa kende ofere alobi kende kindingo aza travailleur na pa na ye te aza na makambo nde mosala kindingo asilika nango il fallait ye azalaka travailleur parce mokolo mosala oreconnaître ye te ezaka mosala yango ndenge kindingo akendaki donc wana kutu makambo ndenge kindingo akendaki non aza porte parole lokola yo nede so comprendre question na ngai mokolo mosala azo reconnaître ye te ye azalaka azalaka sa père aye kokoma porte parole mais Sankara uta porte parole ti lelo porte parole ndeti nga naza porte parole nauti na kabinaki porte parole na londaki porte parole soki nzambe akosunga Canton Moindo atalika na ngai Maréchal Luc Poisson atalika na ngai Cordon Elvis tosola pembe atalika na ngai na okoma pe bakote wana tosola pembe orchestre nini orchestre nyonso leki etake porte parole oyo ezake no bazwa etake mosala bafuta mpo na fin mo orchestre nini orchestre nyonso orchestre nini oyo bavaloriza mosala na yo ke bafuta ko chaque fin mo omokina ngai oyo eza tokundela bosolo ntango mabe nanga makila mwana te na multiplier makila wana mikolo biso oza kaka boye bonga mpe nakino wana kala
Non, ngana bi to ke na pembe. Ngana to na masakara te. Na lobi orchestre nini o yo le kina. On va valoriser musala. Ngana za travailler na Gemidor. Ngana za travailler na Gemidor. Eza kana papa de onzinga chaque fin du mois futa nga. Tant yo ozomona musala na yo eza lokola. Pesa nga peta na poser question. Tant ozomona musala na yo. Ya musala na yo. Ya musala. Ko sala porte ozo lobela batu. Mais orchestre ni yo le kana valoriser musala na yo o le bigana kata fumba to na futa eta ke porte parole ya orchestre na biso chaque fin du mois les orchestres ni bon ndeti na tsholo ba ki na bina les alaki ala o le konde orchestre ba na futa yo chaque fin du mois parce que orchestre ya venanga na temps sku ba longolinga kuna ba yidanga na ngambo ya deokusu. Pourquoi nous avons pas prétendu à s'engager avec des photos soient. Donc on est là, bon, na zaki pena, bana au photo chaque fin. Très à l'aise. Très à l'aise. Le gars au fin du mois. Salaire. Salaire on est bien muté mananga. Bon pas plus de poulet. On n'a pas un salaire. Puis plus de poulet ayaka na contrat. On a dos landé pour compagnon. Yo. Kasi no sala na ye pona compagnie de la Sarai. Toujours tambona ye pona musala ya salaire. Musala de production. Pas de salaire. Yo musala wona salaire. Voilà. On a usé salaire. Mutuzo bengisa nga musana reza ya wana. So bengisa nga zana yo o salaire na ko na deka production. Mais ce que eloko nini yo na ne pas kuisi parce que yo tiki salaire na yo o eba kuisi pas kuisi bosola pe makamba salaire. C'est qu'on avait au salaire, on peut passer. Tant que tu as un salaire, aux autres. Moni mutu soki ozo travail, ndate la vision. Le salaire pour se payer qui na compte ça pour plus ça il va bien c'est pas producteur. Mais pas producteur ngana sa musana nga producteur wa futa ngana ndenge na mamba ina kusa ndenge mais pour ça lo bibo. Ah mamba ça là où. Ça va bien. Ba ve ba peut va vendre son habité fona. Bati bambo na manje na yawa tant pe na komia o isenga ki basala nkibu basala tisiko basala. Merci beaucoup ingénieur Don Bernardo Nassima caméra déjà azo sala biso si n'est pas na to chité zo sala bien mode de la fin na gros anini pa ya ba nyoso ba sepela na yo ba nyoso ba ebio mode de la fin na gros anini na auto lobia wate bon mode de la fezara bana Luanda kabinda kunene logo na elaki peneza opesaka message ya banda musika de kabinda orchestre na bino ezaka pona bana kabinda te ezakela pona bana ngola mobimba. Alors to répétaka lundi jeudi tuzawana na bobane ba répétition bazawana tuzawana na plaque na moto na plaque adunana libuswana ba vela bisite ya dajwana bezesima tu wana na rwazaba lundi sana jeudi tuzana do préparation moko boye mais do eza répétition sima tete ne préparation sima do préparation pena do ndenge zala estima ya bino moko be bozo lwe estima ti bazo l'estima pour soki nzamba kusunga le 24 tuzana junior le 24 décembre na bokasité ya président Castello tuzana voilà biso pe tozana totala na bandango bandango de kabinda totala na nous différence ni ezali o assurer biso voilà rapidement soko pesa bambote na yo esala bien parce que to chité déjà na sima caméra ba osinelenga on pesa bambote pa banani bon na peska mbote na directeur TJ Bolingo bambote no pena ngwana pesa bambote na ngai na mama Nadine Tibal ya boss parti liebo babili boka pilipili sila rasuluti pourquoi pas na mama Talita cosmétique maman formidable Corbel notre lait il y a l'idée Vicky Mandela Poutine na pesa bambote tuba utubalinga ngai babi tout ça linga sala
Voilà, merci beaucoup. Naïbi que non, et sali bien, na choucha lumière, il y a zalaga, ce qui n'a aucune émission, boye simba benda, oka mulumba yo, choucha lumière, voilà, babi, maman, pesa lumière, na kata Luanda, pesa lumière, na Angola, et ce qui na Luanda, na ozu lumière, te se kokuta na choucha lumière, et je salue mon boss, papa de Ondinga, depuis Suisse, na pesa yo bambote, na pesa bambote na ngana, mon vieux, mon vieux chéri kasa le fotalea mboka la peso mbote pourquoi pas Niklati Meta ya Bazer le ndola pharmacie Ebenezer bana kimbangu nyoso bana ya Luanda pharmacie Ebenezer ezawana kaka na kimbangu soko leke église kimbangu avosala courva oke ne kalemba doje pharmacie Ebenezer ezawana soko zala ba posa ya ba kisi ya bien pharmacie Ebenezer ezawana na lobi bien Jemidor azako teka biloko ebele oza besoin carte mémoire vous avez besoin de synthé, guitare, lumière, carte mémoire, flash disque, caméra, nous avons besoin de côté technique, ordinateur, laptop, nous avons besoin de commande. Na Jemidor TV, nous avons besoin de micro sans fil, nous avons besoin de nous avons bloc belé. Contactez Jemidor, nous avons bloc belé, téléphone, nous avons belé, na Jemidor, nous avons besoin oza la posa ya eloko ya bien ya original ya bien ya poto benga mamero na biso tokoye sur place ni Jemidor ezali juste soko uti palanka oza koya juste face à transit wana toza wana soko uti ya kimbango oza koya oleki bakubike Jemidor toza wana toza koteka biloko ya poto ya bien na pesa mbote na ngala mama bita nzinga na pesa mbote place ezwami yo pourquoi pas RK Maestro RK Maestro na peso bambote babi que non film na bino boza kozela boza la patient film eza koya film ya kafu ya bien ba série ya bien zo banda na kati ya Jemidor TV pourquoi pas na peso bambote nanga na Rika la douce na peso bambote place ozali balobi mama sociale voilà tant to koma kawande place émission na biso chitaka à la prochaine bye bye.